Matondo mingi bandeko balandi tindika tindika na bieti bozala kabele pamba tenga yo bino onze kashira na mesala kopesa bino basango na lolenge na mesala kopesa basango na ngai zakabe ya solo na ngaka lokuta te moto soka kobuka lokuta na mona kaloko ko zwambela kotia moninga kufuna ngaka bongo te ngwana isala kaite na zala libuso bino pona kopesa bino to koloba mambi pende tali penza lokuta pamba te lokuta ko panza lokuta ko boma lokuta ko sala penza bato mabe biso bato ya internet sosi to kesa ngwa mabe sangwa lokuta e ko sala biso soni to lisi ko to bando boya lokuta na nzoto na biso na to ko saka te ba ba ko saka boyebi bango lelo to ko beta pa masolo etali ndeko mai kalambai na bandeko misusu me mingi to ko lobea ndeko mai kalambai na Penielle lolenge nini babimisi makambo na bango na media est-ce que media ngo e komi justice na bango o asali moninga mabe boy baya ko sambisa bango awa na banza ezali kanisa malamu te na ngwana na bengaki ema o azabongo pe molobeli lokola nga yepe azamu pandisango a panzaka bongo basango na ya lokuta te zaka boso lokwanga ange kashira ema na pesio mbote pe na yambio boye malamu na tindika tindika. Merci beaucoup ndeko na ngai ya motema de parcours ya balit vraiment en tout cas yo ndalinga komi pour na yo Penielle ba mamba solo. Merci Ange na pesi ba abonné nyonso ya tindika tindika mbote na ba ope bo s'abonner na mute bo s'abonner massivement pour awa ezala kama kama lokuta te za makamba solo. En tout cas Ange, merci pour l'invitation. Moi la mboka ema to kolobela penza ndeko na biso bien sûr bon nga na condamné te na bité loko ni pesa lié alobi azalaki na kimia me akokite fois bimisa mamba te bakosele makambu me ko bimisa ngo na kati ya réseaux sociaux na moneza bango mbale basambwe mobala sambwe mwasa sambwe pona yo est-ce que mobali soko asali yo mabe il faut zo ka mabe wana obimisa yango na kati ya internet bato nyonso ba mabe wana to ndenge ni pona nga soki maika sala ki mabe ndenga betaki na ndenge pe bakosela ki makambu mende ko Penielle akokaki pete ko ya nango liboso ya bato nyonso ba yebe panzana mabe ya bongo loko to sambela ka justice nkolo to zela ngolo lenge ni otiki nkolo asala la ndenge na me biso moto komo zo justice to yena ngo na internet bona ebite pona yo moni ndeko wana sali malamu to sali mabe. En tout cas Ange Kashila oyebi makambu oyo ya frère Mike oyo la komi pasteur Mike Kalambai aza l'un de personnes qu'on a respectera beaucoup au penalingara mingi na presa comme sala na yi mais ce qui m'a bezali todo juger étant que non loin de l'éternel terre tout le nom du Congo ba loin tout le monde nanu étant que musicien tout là tu sais casquette il y a une casquette na ya ba musicien on est makambo fait comme na niveau o eza parce que le frère Mike Kalambai a toléré qu'il peut-être qu'il y a souka entre bango yena moi c'est un mobile ba bongisango mais tant déjà le frère Mike Kalambai a fait ça qui déjà accès na ndeko Yvette Kalombo o ezaki entre parenthèses ndeko na ye Yvette Kalombo a déclaré na TV na ba caméra afingaka Penielle au moins ce que passe mote peli pour les caméras moi c'est un bali bon traitant ka entre yo moi c'est un bali maintenant aussi famille na otike pesi bango famille na yo ba le ka ba finga ba lo ba Penielle oza moi si salité okosa Mike na Davido okosa Mike na mutu yo kasi se pe bando se pesa Penielle yango Penielle pa mona ki lier au sangu ça ba Yvette na bango nyos ba Cédric à ça c'est faire PGC swapi na réseaux sociaux malgré y personne di voir mabe il peut koka ko luka ndenge mususu peut-être apporter bango ta plainte bala ça ba preuve pour la makambazo loba mais amoni peut-être ko porter bango plainte tant sous public et ba vérité wana ti ya mabe wana ti pe ya wana linga ki pe allo ale kana TV mais ça pour na ba Yvette pour biso to landa ba ko finga wana nyonso wana na banza to Rolanda penza eloko esali et aussi eumeli et comment ça la biso soni et comment ça biso passi réseaux sociaux komi place to komi ko ya ko pesa ma ko se rendre ba compte et ça la soni na passi na biso ba tuto ko saila nkolo na biso ba pagano na biso ba musicien boko zonzota muto tiango boye po azui wana eza justice en tout cas ça la passe na biso ba pandisango soki ndeko grâce Mbizi ndeko grâce Mbizi pe akosa ko lobelo kwa boye ndenge nini ke
et mon ani ka Lokuta na ninga mabete parce que eloko ani tala ki ete ya sa pe mo pandilo sangolo kwa biso ko sala pe lo kwa biso to sali boy poto lo babosolo tozo ki sa motote to pesa nde kimia biso ba pandisa ngo to za batu moko poto to kabola ba foyer ya batute to za batu moko to pelisa ka motote metango ndoko ndeko Grâce Mbizi aye na media pour ngoloba ete ndeko Penielle Asubaka et aza ndumba est-ce que eloko abongo ezo pesa biso penza longonya penza tokende musika te omoni Grâce Mbizi aza Lokuta makasi ya tambola na Lokuta donc ya mesana na ida na Lokuta na zo temps ya loba mambo Grâce te mais lona profiter na lobango aza Lokuta makasi cette femme soki penal maman na Rachel na air robot mon pesi kombo Rachel a Lokuta Rachel za komwa batamiko komba mwana na ye Rachel obi poani Grâce Mbizi makambo kaka ya sex tap ya héritier Watanabe na fi wana Naomi Grâce lokola soki pa azalaka aveugle so pe azalaka azan envie ya kalibala Ariachou aleka lobani asala vidéo enfinga yo Ariachou omoni ndengo suki na libala cop maman Olive azuela kayo omoni on suki seka bana ko envier libala Ariachou pour comment fait que autant les longa muto azala vidéo te moko ngana moni ko te longi kutu te directement na talimba moko ke eza na tel moment bimisi o eza ange na ina bandolo ba ange yo za Lokuta eza yo mondo suki afinga Ariachou na batu kutu ba sepela na ngoti en ezala na ngokutu Ariachou te afinga Ariachou ozandumba monde ki ndumba ne suki okyo bimana héritier boy Grâce ngana na zoto répondre to banda ko envier bala Ariachou ou envier de mobala bala parce que yo obota no mono bala te siko muninga lokola bala ni bala ngope maman Olive ta pesa ka mon pe keza ya bien yo banda ko envier to lo ba bongo pour comment fait ko ciber maman muninga comment ko ciber directement muninga et puis makamozo va prendre Penielle toi tu as une preuve on s'en va preuve que Penielle Asubaka que Penielle azandumba ko yena Penielle bazala ba problème to ningi parce que ya lobi mai kalamba ya bengi alobi mai kalamba ya bengi ye Penielle azaki infidèle envers ye yango na zwaki ye abetaki ye amande ko kosa ye azwaki ba téléphone ba blongo mo bon en tout cas et comment ça la biso soni ole ba pesa so ba commentaire mo bien ba pesa ko ba encourager ande ko so sala malamu ndeko ba komi ko finga ba komo finga Grâce Mbizi so la biso pasi grâce au terre so la clip na yemse mona bimisaki wana 2 à 2 wana bato ba félicitaki ye Grâce oyembi kitoko en tout cas clip ya Karine Mokonzi na yo eleki bato ba presaki ngaku na presaki pe clip wana mais na moni eza deuxième Lokuta elle a battu deuxième kutu te bango ba kosa moka po batalama pe batango pe ya poto balinga bato bakosaka te bakomo déclarer ya bakomo pour 2020 makamba sika 2020 to vi balobi bata réseaux sociaux bakomo kosa donc biso ne tozo to komika to lata Lokuta bato misusu na nzoto te ke komi bimisa ke bino ni bosola na bato nyonso parce que ngava bani na zabona nimte ke frère Mike mutabenga ko un téléphone abando yebisa OK Grâce Mbizi Penielle Asubaka na nzimite wana vraiment ko partout na côté lima ikalamba malgré je suis contre nenga beta qui parce que violence faite à la femme naza contre yango côté ko beta wana to mona ki Penielle na banini à côté en tout cas je suis contre le pasteur Mike Kalamba mais les cambo Grâce Mbizi obimi c'est que le frère Mike Mutabe on est frère Mike ne ba ko sakana ye parce qu'il moko apexi accès wana tala kaka ange et loko eleki na ngasala mpasi pona mona kaiza ki pa frère Mike a soutenir ba Yvette ba fingaka trophée au frère Mike azuna tongo na 13h Yvette Kalomba sala émission na trophée on na maboko na ye azoki on deni c'est que frère Mike même tapé ça qui est parce que tant Yvette a kenya ko frère Mike a kenya ko trophée Yvette azala été na 13h comment na maboko Yvette a fait une émission bien au moni tozui trophée so awala kisa Penielle to awala kisa bafana ando la kisa Penielle te moni amago ofingi wana Penielle ko to répondre na nti avant une qui nota la bango kaka moni tozui trophée et tout en tout cas j'étais contre quand il y a un problème to linga to ko tsa ba famille moni et puis ba frère Mike Kalamba il faut ba ke baza ba am na mito makambo zo le ka combien de personnes ba longo la bona kanzambi combien de fidèles abia moni batango bango mokutu ba te ya biso bo meta bango ba vi ba sala omoni réseaux sociaux on a appelé ça merci na muto asala YouTube parce que grâce à YouTube le long appelle dans chaîne na comme aussi moi 10 francs moi ni ozo comprendre parce que non c'est là on a ndenga malamu ce que batum so bazo c'est là on a ndenga mabe donc azan problème na muto ayenga azan problème na ange na ye donc et comme il y a la bango ya ko finga
En tout cas, et comment ça la biso passe, et comment ça la biso Sony, dès qu'on la biso grâce Mbizi. En tout cas, tout va faire biso par rapport à lobby aux ans de qu'on a biso. Lobby aux ans de qu'on a biso, to pesa yo moi toli to solo la entre biso to moni ke voix ko solo na yo boye, ndeko yo kamala mpa mate biso ba pandisa ngotonga komi la kisamingi to mona le kwa to l'équipe ba président na bokasi na nyonso, mais to ye ba kapé mingi te to ye ba kanyoso te. Bato balandaka biso babakisela biso mwanda mais soki muto alandaka akomi kofinga yo soki muto alandaka akomi kobaye yo yebisanga tina nango eza nini. En tout cas tolongola casquette ya lokuta kande salaka bavite luka sala musala na yo otangeli yango pesa ngo valeur pesa ngo pelengi bato basepelaka na ndenge lobaka pesa ngo binisa mayele na nyonso na esika ya kopanza po batala yo. En tout cas bato bakomi kolemba bakomi kobaye bakomi kabloka internet so talika titre bana kati lo mususu mais lo nini nyonso na kaka po bomba zala na ba relation na bato nyonso moni bango bayeba na bato nyonso bazaba ndeko bato nyonso na landa chroniqueuse moko boye azande kwa kofi azande kwa fali surtout ileti mikolo to komi na abeda chou azande kwa beda azande kwa Eric Mandala yaza ne bande ko batu nyonso azande kwa docteur Jeff Jeja letati ndeko mutu nyonso bande le teta ye mutu nyonso salaka na mbomba obwaka ndeko na ye azande kwa ya nani oyo ya nani oli bozola mbwa ndeko na ye kwa nini badika to mona bongo ndi basa ngande na ebeli frère Mike en tout cas par la benga grâce. En tout cas moi mboka to koma na moi suka ya masolo na biso lelo esala biso pasi eloko esala maninga pasi na ngongo yo Mike na Penielle bazo potana oleto lukato bakisaka moi contribution entre couple na bon peut-être ba rozonga les gens on peut dire tout muté batu ba panzana za mabala musuba mama ba bota biso pe ba papa ba bunda chaque jour chaque heure ba bunda me bazo bota mais eloko grave esala mi entre Penielle na Mike te biso to bango te grâce ndeyo somi on comme finga Penielle Asubaka en tout cas ça li pasi na ndenga ba pour na conclure par l'histoire bien de kola en bon pe biso pe na mokili basi pe to leke beli ozo comprendre mibali baza moki soki mibali bazo zota ata 4 mois 5 comment te bazo aider biso pe basi to leke beli yo monyango te na ndenga ba bete infidélité banda lelo pour comment na ba réseau yo kasi na cheka les pasteurs à Toms asala maman na ndeji mabete depuis babala na sala mabete toke kote bangama mokili kuna combien de mabe confiance salaka Alia et nani la femme c'est Ali oui. Combien de mabe sala yo so mona Ali a sali vidéo Ali a sali vidéo que confiance mabe on ligne dans 16 boy on ligne bo yo so mona par rapport à la réalité à mon inde quoi Mike pas comme quoi attaquer Ebimi paye pas le baquet ça c'est mona et yamona lobby so que comme na ba niveau wana eza parce que Penielle à lemba qui ba vidéo bango Lokuta bi bona bi ça vérité o comprendre so bon ba leke na mona TV te ba finga te to ngeto suka pe boy peut-être to ngeto ba peut-être que loni pesa ke ba buena loko bon ba leka ki na TV on Penielle lobi ke ngape na leka wapi na TV to si sa makamoko ka biso nyoso wapi na TV ba to eba likamongo ezalaki nini. En tout cas ndeko na biso Penielle courage même balasima ko se rendre justice na réseaux sociaux tes réseaux moro ya bien te ba to ba profiter nango ko sala ba mabe kasi nango oza mwasi lokola biso to ki pe pas sur la ndenge zala to lisolo landi surtout ngala landa ki yango penza na landi yango makasi na landi yango penza esalinga pasi tant que maman tant que mwasi na oki pasi so ezaki na place nanga makambo yo monaki ongo kanga mutema okanga pe mutema il faut que kana mutema na tina suka ozilaka justice nzambe sala parce que to sambela à chaque fois to zelaka nkola sala biso mais pourquoi pas to zeleka ozeleti na suka salelao ndekola soka oleka bana bande ko finga soka nini te azora ba vu atala maka ba betela kai mabuku ozo comprendre nzoka yango tozo baka makambo Lokuta po makambo Penielle le baki na bona ngo ozo musongo awa parce que biso toza na kinto bo ba kanga biso ko mabino bolo ba makambo oza ba preuve te o comprendre bango ba ndako lo ba makambo Lokuta banda lo mambo Lokuta sko Penielle ndalo bibo so sko bango ba to ba banda lo ba wana ba ko lo baki makampanye lo biza mambo Lokuta pourquoi ba on les en fait ça fait na ba date aza précis na ba biloko na ye o siko ba leki aza na raison mais problème ezai kaka na réseaux sociaux fallait kaka bomba kaka moni ngande place na condamner Penielle fallait bomba kaka malgré ça le passé ngapi na place non qui passe nde sala ka o sale le côté soit tout na likambo ba betio ba sale bo o komela ki pe mingi en plus pe abalaki avant na bo mwana nyonso
o leba lengela ye ba batela ye o moni ba kwa makasi ozo supporter ezanini Penielle azan akola les États-Unis. Tu vois, à la mentalité même sur la quinoise. Pour nous, supposons que ceux qui servent mon quinoise, mon tabala qui le pasteur Mike a supporté. En tant non, naboya Mike. Zambi non kini wapi. Batwabi ngana ba déjà célébrité déjà star déjà. Ozomona. Mais est-ce que Penielle bilo gagna ça m'en fout. Omona. Amon oza la star non et lo bilelo. Mais est-ce que nangina tuna mutuna différence neza ba il y a ba frère na ba pagano donc on se comme dans blongo moro parce que ba frère on a bazo ko éduquer masse si ko bango bazo comprendre te bazo ko éduquer masse ba commencer ba divorce ming ba commencer ba gaf koleka na ba jibe na ba wera jibe na mama Sylvie Mampata baza tile lo bana ba koli makasi ba sala divorce te mais si ko to mona ba frère ba commencer ba gaf koleka ming mais si ko yo non comprendre et ça le problème c'est quoi hein maman il faut qu'on sambela Omoni, diable a. Et bah, on va s'en rater. Omoni, c'est que bazan intimité sous ma casse n'anzambité. Omoni, intimité pendant des athées. Parce que bazan cédé n'a pas divorce. Et ça, le là, et ça, la vie se passe. Bah, maman, quand elle va supporter, bah, choc, néni, bah, papa va supporter, bah, modèle, il y a bah, musicien, tout bah, musicien, bon, fan, bah, comme bah, modèle, n'a biso ton déni. Et donc, ça, la passe, n'a monté, m'a déconné, komona, bah, ma cambona, nyonsoana. Et ça l'a vraiment passé. To comme na suka ezalaki moi masolo muketo lungaki to pesa pe ndeko na biso Penielle makasi courage ezaka makambo ya la kaba makambo ya la ranzetete nde ba sala onka pona biso zo maîtrise malgré ba finga ki yo ngena loba Penielle et coquille ma chérie les gens lobi mingo moi c'est comme ba chroniquer ça ba comme bien na ba chaîne ba on na poto ba comment le casco ba vu. Vous comprendre. Dignité na opezo kita. Vous exposer bana, vous oza jana bana. Vous na bana déjà. Ba comment lukala bon kaka. Ba onyo so ba na sima wana. Ba osale loro yo salite parce que yo oza jana bana mibale. Et d'après moi passi à sa frère, on a déjà réputation na ezo beba. A rolinga c'est calme parce que aza mutu mais gaza frère aza pe makila, aza na makila na mai. Donc à quoi ça loro baton sur la salle à ratoza batu. C'est pourquoi to yebi so ndeko et ce lobby au kiti de namoni kanda déjà kiti. Kola nano ba grâce te. Ba grâce Mbizi ba loro ba sala raté. Yemo ti le loyer ba raté à sala nini. Alo ba nini. Po biloko zo loba eza juste te. Et le mutu loko la yo moi si loko la moi oza moi si loko la ye. Yé pa yebi passion na ndenge zalaka le kana TV alo ba ke Asubaka na ndaku asala gibo. Est-ce que ça problème na yo? Ya kande na moi contribution na ko kote na kati couple wana. Po na ko kiti sa moto eza na kati wana. Et non que ba ke alo ba ki Asubaka po ba tala o mingi ya en tout cas esa la soni parce que beaucoup obo exagéré to komika bokeyi bato internet to kende bo internet on ze lo moya bien bon ça le lo mo na 30 minutes na 2 secondes na 2 minutes et comme partout na monde mobimba batali bino et ze lo moya féliciter ya on sait lango fier mais c'est comment ça biso soni Lokuta ko fingana en tout cas to tika izale lwana ça Lokuta simbi na mote makambo to peno lobby et simbi te net temps loba makambo ya chou pour dans un temps répondre mais et simbité tika Lokuta lukoli ambongo na musique no lokomi kotisi na musique beta musique kuna yo pena beta musique tika okota na ba vie ya batu yo luka pe obala pe loko obota obala te luka mobali obala ozala pe fier pe makambo penya makambo so bi eza non fondé Penielle soka suba kaza mutali boso te ayemi ne pe yo te oza pe mutali boso Penielle suba pe na mbetu te basi musuku pe suba pe na mbetu pe esani eza maladi ba traiter angu yo pe luka obala ya yo okota na ndako msolo tsaso ba comportement malamu po frère Mike abengene yo te bino boyeba batu nyonso bosola bena batu nyonso bozala bena nyonso bande ko batu nyonso banda ko la bino mais à tout reprenant en tout cas je suis désolé ça la musique obeta clip à kitoko na sepela na clip na sepela ki na nzembo tête c'estaki kitoko eme ba bêtise te continue na musique mais makambu ya Lokuta ya batu ko kota te pour ba Lokuta grâce Mbizi balobi betaka musique betaka musique kopo yo lokwa de so bimaki na ngo bimango tikia biso cop même si bo obebisa biso cop na bisoti merci. Donc, comme il a souka, dès qu'on a vu choses en bas, boîte européenne, ça va. Vraiment, en tout cas, de Ange, merci Penza. Et n'a pas abonné nions, oh, il y a Tindika, Tindika, en tout cas, n'a pas si bino, bambote biscans aux alliés, n'a pas si mbote la biomboui, mon caméraman, pour qu'après, si saluer Caspro, en tout cas, Caspro, bim, salé les camarades, et les camarades belé, n'a pas si mbote na partenaire, on a une découlanga, vraiment, partenaire, n'a pas soutenir,
depuis Suède, Sada Mikolonga. Pourquoi pas aussi saluer toute la famille Kalonzo, Nabi Kebinos Bolinganga Mingi, les locaux des anniversaires à maman Abisso, dans la souhaité joyeux anniversaire à ma maman chérie. Donc, longévité à toi et succès à toi. Je t'aime beaucoup énormément. Merci, Ange. Bisope, tu coupes ça, bambote, na bateau barosala bilili ya boye salama. Mingi biyumbui azalaki côté na emeka saka basali pina musalo kitoko na ndenge ya bomesano po bango baza ba pro ya lelo te ya kala ya tongo na pesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne papi Kelly Rifin Kisombe en tout cas mosala oyo eza kitoko pona kolakisa bandeko bilili ya boye lokwa bosolo ndezaka mboka na biso toye kofungola bosolo biso toyaka pona kopanza te tolingaka bi kosangisa po tosala mwa force moko bwende balobaka l'union fait la force biso toyaka pona kopanza te po to régner na tina nini bandeko bakobomana tokosala eloko ya bongo te topesi na pesi su matondo mingi na molandi monene penza ya tindika ja matantu en tout cas na pesi matondo mingi na bandeko nyonso ya tindika si ba mesani déjà na bosolo pamba tenga yo bino ange kasina lo barabe bosolo lenga ko buka lokuta te ko finga te bosolo ndemboka nanga en tout cas na ye moko hein yemen kolo tata mutasale te to monana to lo basu maramba boye la pesi sous maton de pa na ye to kutani mbala sima